Sans souci, tout cas, vous en avez vice-présenté. Tout ça, là, Yemoko Maréchal président. Maman Chako comme coordonnatrice. Tu vas sérieusement coordonner poudre. Tu viens à Koufaki. Na bastati poudre zaki cordon. Président zaki na munoko bazo bengaye président. Ah, ok. Nga na maréchal yo a président siko ya groupe. Statut na ba sala ngotango via kufi. Ngai ta na muna statut wana. Na ndenge batongo bazo kindela. Na ndenge bazo tshaba mavembu boy. Mabeza liboso ya makasi. Na ebike to za na groupe ya WhatsApp. Bana papa. Eza groupe à théâtre té. Ngane osala nga mawana pasi yo longo déjà la groupe sans souci. Osala pe ba mvule belé. To ebite yo longo la ndenge nini o longo la ndenge bokene bo sanga bo bate. Biso photo bundisa ba la groupe sans souci. Bobo sana nini buna. Au moins le groupe sans souci. Tant ba sala ki yango. Et logo lona mana kati biso to ebite. Sans souci na lo batanga na zate. Groupe ko tigala ko fatata ba tutu bo longo ba génération. Ko tigala ko kufa ti. Ba collègue bazo rêver poudre koufi. Oui, statistique alaki. Mutaka na vision groupe. Kolo groupe. Wana nyoso ba cheki ngandi bo lobi pe mboshilo ko longa ba komisi ngandi dazala wana. E ba nu pataka na gabo bache ye moko mwana na efalon a récupérer ba makampa ibo ko. Eza normal pe ka fatika la groupe apo. Mukolo azalaki susute. OK. Mukolo azalaki te, mutu ko mapeka ko responsable ka kamba bango. Aïté Maman Chako azalagité, babiso o netinga azalaki ya collaborateur il y a sans souci ya groupe té. Donc ezalaki normal pour de fatika na groupe. Ba keto kaka o maman ngo salama lelo yo. Na longwa na kotsa lettre recours ba répondanga té. Atanga mo vraiment na zo regretter nango. Eza bo to l'équipe misato awa. L'équipe ni oté équipe pe o yemo sans souci ya mona boy. Une équipe ya poudre de chasse. Une équipe ya Mboshilo. Mboshilo ya za caméraman, réalisateur. Mais ndenge na komisi ko na makambo kati ya groupe ya sans souci. Et aki donc président pour de chasse Mboshilo. Oh, ambo. Ah, mais premier fois ça la mana monde, muto azane caméraman, azane du domaine ta joueur raté, après bando ko kamba suko bacteur. Oh pour de bazaki susu. Président komaki Mboshilo ngabe. Oh. Le groupe président Mambo Belé. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is for me. Ozana, mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala. Yango ngai pe na yebisaki ba oyo batambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Batu wana pe bayaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi dendaku, ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso, nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu, nga Maman Jeannette, en tout cas na belaki tension makasi. Na yokota na YouTube, na kota na Ozana, Pasteur Moïse Abondel pona bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalinga tension suicide, bilonyo sibanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom Maman Clémence na Paris, na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga, nazali na problème mwana bande kolobate, na bande kokende na orthophoniste. Donc va déclarer que mwana comme handicapé à olobate. Mais tant on a eu pour exemple papa Moïse a l'équisi mwana délivrance de l'homme na komi loba. Na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nangai. Nazali na problème mukanda. Toi réponse na zoaka ba régie. Na raison mo kezata na sens te. Na komi mo se sengo na zu mukanda, na zu pe musala. Donc on a témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga tuka na nzamba. Na lobaki déjà awa ezali terminus. Bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube. Dans un na bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles.
bandeko baza na problème ya hémorroïde interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, kobota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce. Bonjour à toutes et à tous, je suis l'Inkwebe Miran Kiamvu, l'homme des arts en vogue. Aujourd'hui, vous ne serez jamais déçus parce que vraiment, tout le monde a information et belé par rapport à Yaliwa, il y a Bwetuna Mansoni, alias JP, il y a Poudre de Chasse, au Azala Kibongo, accès comédien, il y a groupe Sans Souci. En tout cas, Toye Awa, je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère Eki, Puissant Premier, la chaîne Puissant Premier à YouTube, dans le Tokosolo, l'avenant moi Mingi, par rapport, il y a obsèque, il y a Poudre de Chasse. Bonjour Eki. Bonjour Mira Kiavu. Bonjour aussi l'invité Nabiso Bandego Bamoni déjà Papa Makaya. Merci aussi Nabino surtout Bozola Nabiso na super promo 243 na ba chaîne nyonso Roleka na émission en tout cas. Vous continuez pour s'abonner à la tata masolo eza actualité eza toujours na masolo ya ndeko na biso papa na biso Poudre de Chasse ande otika biso yango tozo continuer ko lukape ba oyo bazalaki ba ancien donc ba o baza ba ancien ya groupe Sans Souci ya mwana lelo bomoni tozana Papa Makaya Papa Mirakia vous na zone selo ouais kaka ne tozolo ba je pense que invité na biso azali ya ko présenter taza mutu azali koni ba tous ba yebi a évoluer kana kati ya groupe Sans Souci. Les love matu quand on découvrir parce que les torchons brillent na kati ya matanga oyo ba malobe bani koloba me belé déjà ba carbone ba béret vert ba béret rouge ba caporal et ngana habité vraiment matanga oyo vraiment et ces bandits déjà ba namoura abakisi mbote na biso pa Makaya mbote mira qui envoûté Mireki. Ah, vraiment, te présenter ma condoléance. Vraiment. Merci, vraiment, merci. Moi, je suis au Hollande. Et puis, les torchons brûlent dans le groupe. Mais il faut solo là, tu vas origine, il y a groupe Sans Souci. Groupe Sans Souci et Outawa et Banda Wapi. Yebisa biso. Yo, au côté groupe Sans Souci, na nenini. Vous savez combien des années. Et puis, au loin qui n'a nenini. Moi, en 2 minutes seulement. Naza fruit penza ya groupe Sans Société. Ok. Naza ba formant pas masu de Brende. Sans souci na ko kota moto ba tito ba longwe. Ta ba ve tito ba longwe ba ke ba ve ba ke na ba fioti ba fioti ba di muzuri. Ya mwana ngana ko kota wana. Ok. Bon. D'abord on va béret va ser béret rouge. Ouais, ngai na information o na yebi groupe Sans Souci et salama Sans Souci azala na poto. Ah bon? Sans Souci azala na poto. OK. Oh. Atikala na poto nani Kimbanseke René. Ah. Lié à Komiyela qui Kinshasa. Ouais. Basali la groupe Sans Souci pourtant ba week-end na RTNC ba chasser bango. Ndenge bo sala kamé bo voyager mais tout ça ni. To chako groupe Sans Souci na la société. Voilà. Ah Sans Souci ndebo biso sali groupe déjà talaga to na chako na bato ba yepetango groupe bango misa tout. Bazo ba mundanga ndanga bandani tout ba continuer ba sanza na bango mais tango ya ko kuta vie déjà Kimbanseka sala déjà groupe naé asada groupe la bango azwa ba acteur ba nini VP tango a été créé par en fait recrutement ça imagina Kimbanseke na masolo nga na yebeli ndenge ba betela pe ba masolo na bango nde ba beta ba masolo. OK. Je tango aye connaissance que moninga na biso azana poto tango aye écoute pe groupe ba bandi OK na bango ndenge masolo ezalaka. Yo suko ekotana nini titi ekokoma keno yo tambola bien te mambango donc yo ozala ke yo fondateur nga président elaka misi président lobino yo
suspension koya raté ti groupe sans souci yemo pe kombo sans souci atika na move na ye tilelo tiko yo yaki na neni na kata groupe sans souci batito bakabona na nini te yo ni mtoye bana tuni ane na yo oyo kota na groupe sans souci ka neni na olobate po mususu baye comment bato baye na génération Boshilo ye pas autant ga ne wana oh non 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 batito tang balongwe yaki aneni bandeko kala batito tang balongwe bakesa bafana kala beti national solo tango yo zana kata groupe sans souci statut ya groupe sans souci ezalaki nini soki président alongwe est-ce que vice président zalaki secrétaire azalaki to groupe sans souci to tika ozana vice président OK to ozana vice président to zalaka na yemoko maréchal président ekolanda mama Chako comme coordonnatrice ouais ti ba cérémonie ba ko tia coordonnani poudre ti vie akufaki na bastati poudre azaki cordon président non président azaki na munoko bazo benga ye président OK nga naza maréchal yo a président siko ya groupe j'ai na munoko na kata statut statut on ba ko sala ngo tango vie akufi OK ti tango ta vie akufi ya poudre mona Boshilo yaka ba kelite yo ne faut pas eza normal pe ka fatika la groupe po mukolo azalaki susute OK mukolo azalaki te mutu bako mapeka o responsable akamba bango aite mama Chako azalaki te babiso o netinga azalaki ya collaborateur ya sans souci ya groupe te donc ezalaki normal pour de fatika na groupe vous avez collaborateur ya sans souci ya groupe te oh d'autant au kota ko za collaborateur non na kota ka après au longwe après baketo kaka o mama ngo zo salama lelo yo na longwa na kota lettre recours ba répondant te la bête la kansi 5 ans ti na sali groupe na ngona na sali groupe na nga 5 ans na ba na évoluer na nga ya baba vers benga nga no yaka to kuta pa no yo faut zonga na mouveau et pardon faut zonga ko travailler mais ko travailler na yo oza collaborateur na nga ya groupe sans souci te ezaki ndengwala to sali peka 2 pièces allez déjà daina. OK et qui n'a-t-il pas le pan là yo voilà au signifie biso qui au comme collaborateur il y a sans souci mais entre temps vous allez y ancien il y a groupe sans souci donc à un certain moment tout le bara ndenga jani ya komagi ngako chande mona ba jani te ya wera wala jani on betela ndenge ni nga zo ba ne ba histoire vraie voilà bon sikoyo lelo awa to komi na problème auto bozana on a matanga mais problème est comme problème à génération pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas ya komita kozala ini ezala ba o baleka kala ba o bayaki na période ya bokomi ba sous période ya sans souci ba sous période ya poudre vraiment pourquoi tout ça atanga mo vraiment na zo regretter nango na oya matanga boye okote otendeke za boye to l'équipe misato awa l'équipe ni ote équipe pe oye mo sans souci a mona boye na équipe ya poudre de chasse ni équipe ya Boshilo ngabi wana ngale ndona mamuti ngabi équipe so ya ngabi azali vice président yo wala mutu ngana yebina ngana nutinga bi mais Boshilo ya za cameraman réalisateur mais ndenge na komisuko na makambo kati ya groupe ya sans souci ote yo kaka ngala yebina ngate ti ba doye sanga te ndenge za boye ndenge basala masolo na bango basaka ba statut tout et qui donc président pour de chasse Boshilo ambo mais première fois ça la mana monde ou bien monde dans théâtre mutu azane cameraman azane du domaine ta jouer raté après banda ko kamba siko bactère bon langage yo sepela na ngote te na ngande na kanina lobi ya première fois na yo kama kambu ya bo ke cameraman akomo kamba bactère azala kaka cameraman réalisateur il y a antenne A pour nga ya ki première fois na kama mandengwa mais ta to fana bana mai mususu kasi poudre kundira ki boko sako milongwela ki na longwa ndenge longwaki poudre bazaki susu président komaki Boshilo ngabi mais groupe président mambo ebele na ndenge nini te pardon ngapelo on a tika na groupe sans souci
Exactement, comment évoluer dans la ndenge là. Mais par rapport à Mozoloba, ngai na meka ke pe ko sa enquête nanga pour na groupe sans souci. Groupe sans souci ndenge évoluaka. Ba sala statut après président, c'est le vice-président qui remplace d'office. C'est pourquoi le col a poudre de chasse. Ah oui, quand ça m'a tonton le bâti. Et moi, dans le théâtre, il y a un groupe qui est au Tambo na Congo. On écoute un vice-président. Il y a un président Corlo, pour te dire, ma Kamouni, il y a un Katouana. Pour vice-président, c'est ça le groupe n'est rapide. Ah. Ouais. Il a dit que le président, le président Mayele Bayeli. Il a répété que le fondateur est le président. Le président fondateur. Le Congo, le chef de groupe. Chef de répétition, c'est fini. Ah bon? Oui. Mais ma cambozo est belé qui blague à part na katia dey oyo. Et là on a remarqué Zani. Ils allaient déjà ba conflit de génération et continue na katia ni nabino. C'est ça. Na nini na bango na groupe sans souci. Non. Bato nyos ba il na katia groupe sans souci. Na sala ke mission moko na liberté à lobby ke bino. Bato bolongo na groupe sans souci, ba bereveur. Bérin rouge na banamoura de bon pesi combo donc binonos au sangani comme un seul homme bosali groupe nabino o bosali sponsor nabino batangi na combat bile millionnaire ngai mo lobité émission zali liberté mo lobby tam sous ça fentaki yo netinga na yebi amoto ah bon ngai na yebi ke to za na groupe ya WhatsApp bana papa sans souci. Ok. Et ça groupe à théâtre été. Ngale au salanga mawana pasi yo longo déjà la groupe sans souci. Au sala pe ba mvule belé. To ebité yo longo la ndenge nini o longo la ndenge bokele bo sanga bo baté. Biso photo bundi sa badwa la groupe sans souci. Bobo sana nini buna. Bobo sana longo. La groupe ya batu. Liberté lobike kombo ya papa sans souci ezokende kokufa bino bozongisa ya. Non. Ça va dire la liberté. Biso aussi mbaté. Pourquoi pas? Pourquoi? Au moins le groupe sans souci. Tant que ça qui est en haut. Et là, on a mal à 4 minutes de éviter. Sans souci, on a le batanga na zate. Groupe de tigala kufa. Tata batutu bo longo ba génération. Le tigala kufa ti. Vous comprenez? Ba collègue bazo rêvé. Biso to sala groupe la baziza balomboto to ça penza. Na ba liberté na ba tatugile ba te belé o boye ba ki figure penza sans souci tato moneka oya koya bo suspension to boneti bon moni fanda na ngona kinya poudre aina posa ya couleur moko boye na ba poudre te na mboshilo po ba ngonyo su elongo Ah d'accord. Ba ina posa couleur moko boye ba sala en dehors ya groupe sans souci. Ah, ok. Équipe Mogo. Donc, tout y a groupe sans souci. On va couleur verticale qui balance batika la souci. La souci na bango za écarté batinyo so. Muta ko tikala so na bosanité papa mundu ki na flore. Mais ti flore pe sous segolo. OK. Na minute tika na papa mundu mais papa mundu ki donc il pas zane mutu moko donc akoko yebi ko yatani talaka ka vie papa munduki. On comprend munduki il y a ko betane ka bazuye to ba chemasa. Oli kamu ba lo ba penda non. Donc il y a pas nga pona nga na lingate groupe ane kufa. Donc oyo nyonso bazo sala wana donc on azo yoko te ba lo bibo. Oyo na mona ngo suka za ga mabe. Siko papa Makai. Déjà au PCBiso image awake la seule personne oyo ezalaki na époque ya Yemogo maréchal sans souci ezala papa Mundu. Mais nande ozomona makamde ezokende parce que président Poudre de chasse azwaki nini wana après liwa ya fait sans souci la PC pouvoir en salle na ah baké ça s'appelle statut na bango ba mama bango tout na ba fan ba présenter mama tala bo mama pas adopté bino ba oyo bozala na groupe sans souci bozomona ça peut être géré comment par rapport à bino nde bomoni statut mais boza ko contester statut wana mais bino bozomona ekoyi bozala et qui en fout parler boli misanga ngai
tant na mona statut wana na ndenge bato ngo bazokendela na ndenge bazotia ba mavembu boye mabeza liboso ya makasi mabeza na souhaiter mabete groupe sans souci sur l'avenir té d'après yo pardon mabe eza ebele ekoya solution ce que les années pour mabe wana ya té bon zela te na ebité loko nini bazoko envier les places wana sans souci akolisi pe bana na ye bana ngai nalobi bango te basala bongo akolisi bana bakoli bana pe bayibi bana ya boti Pepito as acteur nani Fallon ye kutu bandana libele bandana ya jouer amwana moko mayele makasi et puis a sale effort ya ko tanga pe susu musala yango kokoma scénario akomaka ngai ide nanga poudre kufi oui statistique alaki président vice-président de batikilaki a continuer musala masima basa la vote soki ba ko sala vote na biso bancienté na bango baza batana na za capacité te yo soki ba ko sala bongo te mutaka na vision groupe kolo groupe wana nyoso ba chaki ngandi bo lobi pe mboshilo kolonga ba komisi ngandi dazala wana e ba nupata kana ka bobache ye moko mwana na Fallon a récupérer ba makampa iboko kom bazui ba conseiller na si ça pona nga bazui ba conseiller ba vie ba grand ne ba vie pika ba di muzuri ba biso oyo c'était ya même maraboya ça la bo mais conseiller te ko ya ko bebisa eloko ba ko biso ko za biso et ça biso pas so monga na boya so la talibo la fois bona mona théâtre prix César a vie masuma obosé na tala pe boye groupe na fierté ma kasi na ba groupe wana tu comprends donc moi le lendo faut ezana tala groupe masum de blindeza mais te groupe masum kufa groupe ba côté la outé donc na tala ngape faut mena kufa na ngaka o mona et vous allez bien ti d'après yo ozomona ki soki lokola statut ya groupe sans souci lobi ke vice-président Moutazo remplacer président en cas de décès. Donc, pour na yozo mona ki. Nga ko poisonner pour soza vice-président nga. Donc pour na yozo mona to président. Yo vice-président nga. Na yebi ke mboke bima na poisonner yo. Chelo ki magie. Non, abus sur le mot très important, s'il vous plaît. Le mot bimisi wana nga la bendi. Si mbongo eza. Na pusi makanisi tanga bele. Bazongisa mwana na ye. Groupe sans souci ezaka na sponsor. Ouais. Et bimisa mbongo. Antenne pas futa ba. Futa pe bango. Et que moni lo mo abusi. Bata mayele bo kopre lo moko. Te ngai loko yo lobi na zongo pe na sens na boule mbala moko. Et trouble nga mutu. Groupe sans souci ko tsambongo. Groupe sans souci sponsor Azali. Vice-président président et pour lobi lo mo boye pardon. Na chande pas. Na lobi azela. Boko soki président za mayele te. Vice-président azo bosser. Awsani, awo diaboliser nani? Tala, bobo akisaye. Dino bo à côté là ngako moni mbongo bimagune bimagota do bando lia bien et donc et bon te la bien exemple o so ebitala dino ngana président ya zana simananga bocha yo bino o mate guerre sur kota ekosike kota vice président na président est-ce que ce groupe ko mona ko mo mavwanga o statut wana ezali lelo ata soki par maître Riki Kuti yo kazala ka société maître biso bagi ya groupe sans souci on teste maître Riki Azali. Babi a la souté. Ah bon? Oui. La chanson mettre avocat. Il peut me tâcher statut là. Mettre avocat na fait la chanson. Parce que statut est ali. Mais il y a aussi proposition mon gars, et ça proposition que Fallon a voulu kozwa Fallon landi ba non ba ko le kana Fallon o azali moi na biologique il y a fait sans souci et bazu cameraman na bango Pepito ya na bango ado filmer bango po ya na bango pas cameraman munene aza acteur mais cameraman pona Mboshilo même Mboshilo Mboshilo aza première mutu non linga Mboshilo tasali binoni ngazo le bateke na lingi Mboshilo ye pe mutakoma ba filmer ya ta groupe wana na yo ye bango na sima c'est ça parce que nga banda okonza bango zo longola pe bacteur yango bato yaya bato bazolela Mboshilo wande konanga premier mutu juba pesa nga suspension indéterminé mutu atomboka Mboshilo okutane na nzela nini mais badi nga biteno
Tinga la pas ville ça tangi bo si sont déterminés. Mitif nini nzonzinger. Oh. Mais nzonzinger bo sina la vie mboshilo. Ngala problème na été. Mais zela. Wana seru ala mboshilo zaka cameraman kaka. On comprend? Mais na ko kota efitité. Mais ngazo tela ndenge mamango ezala ba groupe ebele na mona langisa cameraman obé réalisateur na groupe moko ya bato ayaka akomi président ou vice président. Bon, ils ont peut-être ndenge na. Et ça ndenge la bango basala za pe mamba liboso pe so bango bandi ba groupe super ko. Mais zana information na yo na cinéma moto aza ko engager film les réalisateur. Ouais, mais zane kolo ni wana te. Réalisateur aza ko gérer na ba acteur na tango boulot les alamais na administration na bango. Et puis il peut m'tako makamigi pour ton information. C'est là na yo ko ngote. Que au moni histoire mboshilo ngato. Comment pour des choses que nous savons. Bongo bato musuba ga yona bano sala ni yoga o wana nyosu mboshilo. Il faut que so ando filmer boy ando gangela bakter ngato. Te yabano gangela boy te. Il faut suka gaga réalisation na ko filmer bondila ko gangela. Akomaga déjà vice-président et puis c'est lui qui dirigeait et qui dirige encore. On a vraiment maman groupe wana na cha ngo kate. Na yo ga bato ba pe ba rapport à groupe B vraiment. Ah mboshilo boy. Ah pour des choses. Non tala bo. Bubuzo ko lela pana ngana mama dote. Ngana zo beteli solo ndenge mama ngo ezala ngana za mama dote na noko ba ya ba valorité na pe météo téléga sans souci. Ah groupe oh. Et le bison allez vous arranger donc belé mambo belé za makasi kuna na kata groupe wala donc mais ngapo na nga ba collègue na nga ata bancien ya sans souci atika ata bancien oyo poudre de bancien o poudre de chasse azo pour ba bien mon bancien na sima sans souci bana bazwa nyosu te bataka balongwa ba bancien ouais donc ba bima na makanisi na bango pona groupe wana oye ba salaki groupe na yake ni na makambu na ye ba age peut pousser o salaki bo akeni mais bati ko boule mais liberté lobi ke bamba boule groupe ante bamba ba boule ke na binu ba bere vert bo sangana bo sa groupe na osangana oyo osanga kata osate na osangana te mais au moins pour na ba obsèque ya nani ya poudre de chasse boza au se réunir oui lobby to zalaki na parce que soit déjà bobandi ba conflit bo il paraît lobby sou yo kuneza ki opesi mbombo azui na matanga na yo bunde na grecho beti baku na beta ye obe basaba obeta ki ba obeta grecho baku beti biso daki ndeni bana ndeni yo mukobo ke bunda non maza papa mais yo yebinga to utune pe kala ye kutu tu na privé nanu yo kutu na mama théâtre mais ye privé ya ngapa na vie normale boye ndeto za boto fana biso na lingate mutela mama théâtre na lingate mutela nga ba aventure soko ye linga pa ka o mona pa mbala mo o muto azala ka bo liberté ye linga ka bona combien de fois la Sainte Thérèse na beta buta moto bakangi ye catch vraiment to kana ngina 3000 ote 3000 te faut penser à maman na yo liberté batbala balanga ju to ti batbala da s'il vous plaît dalinga ba bantu la vie normale bo papa yo yebinga donc tout ça la réunion tu dis awa et comme équipe bo seulement solo boye oyoka oyo bakelo bakuna awa tozo tonga mutute mutangi na parole nani Marie Di Omar moi je sais nga biso to ya poudre de chasse au poudre de chasse Omar ouais biso tato sisi ba masolo na ba ve masumu benga mpaka mais bito zala mamango ile kande ni tala boy na zo yoka mais niti moto ni chaîne mais yesu ko loko ni na to tinga mila kaka force la vice président déjà ba masolo ndenge lekela ki vraiment OK na no président mamuna bango ya funda président masumbu ndenge na funda na ba président lombeto lekela ka bango ah bon oh nazo lo balanga mais ça problème ni nango na antenne mabite eza mamuna baonga pe na ebite mais yo zo mutu zo pe na kati nga président na longwa kala mais yi pour tout monde vraiment yi pembeni donc après poudre nga bibo eza mamuna bango na ya bona okuta banani ba collègue ba fandi ouais
ngapene na telemi natala boye mwana mwasi moko wana akoma na groupe ya nani ya Esobe pesi moka pembe boye Rihanna soki Rihanna après ça fanda na fandi te tato fanda Hollanda masota position na zaela na Hollanda la Omar bo baba na Hollanda azoloba te azolanda ye soki kota osala keti oh papa bongo te te photo lata boye te totsa ba maputa te photo sala maputa so boye to kunda pende kona biso bien sura boba misu boye na mwa mutu moko kaka boye oh na yebi na nga ye te olandi bampangi mutu na yebi ye te ngad oh mais toi c'est qui a gonflé na Yonan oh toi oh bongo Yonan ngad oh nga makaya yango na ngana yeba osala la groupe ni obo osala na groupe ni na sana même moi kara nga papa limisa so na sali mabe pour na yebi na ngote ono nga pe na yebi na mo pa pe nga pe na yebi yote wala grecho na yebi te ke mo grecho adika nga pe na yebi yote ote mwana mbale na moni atomboki déjà ta mutu asa théâtre te me foyer banga te mais est-ce que tu as oyeba nebeti na kara no aka ba baso dake o masali mabe grejo il est passé la groupe ça anyama yo les gars groupe ça yo ta bondé on comprend yo les gars la groupe ça so yeba ngate exemple ba ko pa nanga na pas exemple pour exemple on tiboye yo les gars la groupe ça so yeba ngate ngana zo yeba yote papa ngana les gars place moko ba benga ngai papa koba boni mutonga yego yamba ngai papa koba boni ngape bien kale ngabite nazali nonga pa koba tenga pa makaya papa makaya kutu eza nango normal ma viokela ba video la betela masolo bangina somboka ba benge makaya tete makaya te ma viokele eza normal yo nani tenga bo mwana wana tanga na yoka créer jono bien kombona na yoka mpoto zalaka na moko su na groupe sans kala akufaka bazui kombona ba baptiser ye c'est normal mais une fois mantenga ya leka kotwana donc na silika ki mabe après la senga baninga pardon et puis un moto fana na quoi na tali pe mwana ngo yanga bien mwana ya zo ya fois zoa na tira téléphone bona bimel ba na kutana ba petu na mopono wana ba mundele na ba nani so ba nani de badie mundele ko ekiri na bango na petit mo camp oh papa mamuni ozo sala na oh ni te o masala oh mais masala bila ke manke nga o te biso bato ye na ye po senga pardon olembi mamo o vie nga combien de fois na pesi ngo papa limisa sogeza na sala ki mabe limisa mais nga moni to boit senga biyaya na yebi yo ti ote longi nanga oyo ngana ndako pesa ba mbote na pia ko ba mbote ba nini ngabe bise ba mbote pesa nga mena bikaka ça va collègue bien camarade de fan bien ni mais le collègue mais comment nde na yoka ngo na groupe wana sans souci na yoka kombo mais ko kange longi boye donc wana c'est les kani nango belo OK voilà Jonker peut am sur la émission yo Jonker na français ba le bas ça va en famille petit na yo te Jonker silika kina mambwana pour bité ata maison mère tant basangana ki mutu aki na place na ye ki ba ancienneté zalagi vous comprenez ba faire écoute ba chaki bango te na martyr ndeni zo to fandi mambo boy te to so la lisolo nga zo lo bate yo kanti na box affaire wala kutu mutu nga kati ça y est faut la kende kuna pour bien ça faut pour na selagi mo lo mo boy et selagi pe bien a bien non muta faut les gars la parler vous comprenez oyo bien ngote bango nyoso basangana bayebele na sala kiamoni ata biso pe la groupe sans souci na bakata kala na batasika to sangana to komebele capitale bagimbangi sepe basani basangana bakomeloko moko kimbangi sempe valongo vuvuamo bovuka kani bokomeloko moko faire vraiment
Asilika qui penda. So tu ne faut beaucoup regretter. Atomboki. Jonker. Bah wana za makambo de kuna tokocha ba voice na ngote s'il vous plaît. Pour un respect à bateau. Des émissions beba te profite to me kepe ko recadrer émission. Pas makaya. Ndenge yozomuna ba pseko dezo kendi. Na ndenge komi makambo ya makambo CCC. Bomuna te ki bine bolingo baby sapenda image bango linga bebisa image ya bopseko yo balingi ba bebisa ba so ban ba bebisa yo tant que yo ozape mukolo okoyo Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu Enfant de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous.
naye na nzira wana za na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui ok c'est besoin oui ah tika suppose la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, jibe service. Poso mwindi. Mais ma canicine bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. La jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindi no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwa te, obosatonga no mobimba. Yango jibe service et Zakaka wana Kisasa. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingi te. Mokili mobimba. Abino. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza epa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe na retour. T'inquiète. Ah ouais. Si on peut s'appeler que ma belle. Nan mukolo, pas pour nous gaza wana. M'a pas écouter pas mundu. Nan mukolo. Mais moi mon kia beta la bakolo babini. Bon, ekobe ba pété. Mukolo mais aza Sala. Ekobe ekotikala ko beba te de chasse boetu na okunda mabien. OK. Mutunyo so na biso sabongo. Mutunyo so oyana ba désordre na ye akende musika. Te bagamba ko lata la utekipe na tena matangela na ngoka bongo. Ntako yana ba makambo wana vraiment faut pas kenzela mona pour de chasse. Ah. Wako ya unuka bitumba kuna iko partage. Nzela mtu moya ya passe poudre famille maiba kenzela moko. C'est des. Te na sala ngo suite. Obecho ape yope mtoki njamo pe na yepa malobela na moko. Na sala ngo suite. Po mwana pa manka ngaza ne ngana. Ngata mwana na ngana nzela acceléré so ba beti na konda na mutu yana te. Te asa oh, c'est vrai. Nakipela ngate. Rien. Et puis moi na tikala ko manquer mukolo te na nzela bana na ngata bana groupe na yebi bana groupe na musu ouais belé ba o na sala groupe ya ala ko kina ko mitia na changu kuna nani so G6 oh ya mbagana G6 ake ko mitia ne ko tala ke na njini kuna zala ka moi bien akene côté wana tu comprends Papa Makaya na manka ba tuke ba mponyo star ba wakafwa ba manka ba tute ate ade Papa Makaya wana fu à titre de formation to yambi pona bino Papa Makaya a été ancien comédien il y a groupe sans souci est-ce que boyibi peke pour des chasses azalaki moko ba vice-président à NTPC po bino lokwa bino bozo telema boyi boni cha désordre na kata matanga yebaka ngo pe NTPC ko telema président Masumu Azawana Oxygène Azali que secrétaire général et puis président Lombe Bazawana comme conseil juridique. Nde boche la kata boche na. Ah, o Masumu de Brenda Fanja. Ah, yo Masumu de Brenda sunande. Ah, Masumu de Brenda vivant yo za yo ndeni. Taba tinda batu na Mobutu makambo ya Kabila le père na bakende na pa Mandela atinda nani liboso afa yemo wakene. Conseil na ye. Conseil na. Ngana conseiller ya Masumu privé. Ah. Privé. Merci pour l'information. Na mandat kuna ye. Ah. Na makambo ya viso mona Masumu asali lo mwa silinga na tindie.
Non, soka siliki ça c'est une tini ma prendre ma suma silika les autres silika na mambo ya non ya stati awa sege yepe non te nalo ba soko yoki masumu asiliki wa kanisi ekinga tana ko yebisa ye akepa ya maître Lombe oh attends tu as raison nga c'est trop kanisa mutu wana c'est moi pas makaye biki nga pena na kata NTPC mais na rôle te nga rôle na ngeza privé. Ok. Donc, tu vas te dire, année, bata songi. Donc, boke bakesi pour comment masumu. Naso na zawana mawatro. Nandenga bien esprit bien quoi. Et qui te chante pe cap muke. On comprend nga. Balobi mutu soko luka mutu. So il faut profiter mbamo. Ouais. On a pena luka kuna bonne émission na zo occasion. Mais le ko na zuyo pena boy. Na ba verre. To kutana na biso. Na ba capella. Ta mama zo beta. Batwala ndato s'il vous plaît. Batwala ndato s'il vous plaît. Bazine bingso bongo kanga ye. Tika makambo wana. Ça va. Moi tu comme biloko beta. Matonge. Bande ko matonge bazo. Ozoya siko. Te ozo kambuyenga pona betelo mo siko. Beta yango. Le quoi na zio funa profiter. Ouais. Yo babenga ka su penda mingi ba te comédie belé. Ba ma banga otambo na you. Pona na bango. Non, c'est là. Po yo balobi kolo matolo na niveau saranati. Yo so ba la kisio ka comédie mo ka mo mema yo. Et pas ya mutu. Donc mutu a komi ya yo. Oh, na to vérité. Tam so ko ba comédie belé baloba ngo. Ba ke yo so ba la kisio mutu. Yo komi mutu ala. Donc yo kolo mato ba mo banga otambo na yo. Babi yo penda ozalo ko nti na banini. Mbamo e pola soki bo sangsa mbo malamu pouf mbamo baby. Da funa profiter ko na profiter ko na émission. Becho yango. Za pena profiter. Zela. Yo ko yeba lo soki za bongo. Ngai na profiter pe na yebisa yo. Omoni ko banda na ba vie kwedi oyeti na suka ya mutu ba recruter ki lobi na théâtre ouais bato mitema ya bien e ba na souci ba ninga so to za de ngana za na wa liboso be mibale po to ko ka 5 te na monde ya théâtre bato ya mitema bien so ka zui azo boulete yo pe fozo nga longola ba camarade misusu na zo ya ka to ke les places bo na longola ba masa to ke ne tiba mbanza kongo ana quantité obeta tol théâtre tolte ndeni go bien patron biso to ya kula pa oh bosia nazoela kingandi na kingandi omo makayo tienga te banga vie na bo na kingandi bako longa mukoloni o jour bo ni flaqué bozonga bo 500 daboke tolt to ko fanda tol ba tol mais to za artiste to ko fanda boye ne pas bouboule mutabanda ko memba ba comédie pas bouboule yondela nani c'est moi nga mutamemanga tatuka diombo oh ba vie de loué oh ba sudiata oh ba nani tout nga na memba pas bouboule pas te tenda inde ba memanga ko mema ozina no oh ba lo ba nani igenzinga mvano combien de comédie nga na memba kuna nakuta esobe kuna mais soba talibo ngape nazo na basaki na vie yo ba memi batu susu batu na ngabi na mi ba papa komba na memi ba banani ezaka ateke ngana na diembela zela papa te nga vraiment pour muta memanga na relation na eza passe pour ba relation moko ya mikie batu na bango bazaka mikie bandela ba memanga obate tete ndai maboko bank naloba ya te ikutunga na diembela ko diembela papa ko banda ko boya na diembela ko diembela tata le kombo na nga moko makaya ça va on comprend la relation bango ya mike yo yebite yaya nga beta kana iba na iba bato minene mais na yeba ko senga bango te nakenda ko sula bango pe kisite la tshalo le muso bi pianga voiture pianga di pesa ngai moi sino pesa ngai moi do pianga moi no kasi ndemba ko malo bato bango mo salade batate yat nga bana diembela na mutu ya collègue net liberté wana sango ya poudre de chasse écouter la biso wapi na bisengo poudre nani ta liberté ninga zalaki azungulu afa munoga ya fa seigneur alors poudre azoki musulina se
nga siko nafandaki na boss esika wana DDK service c'est Didier oyo DD service oyo bakundaka manager kala wewe makaya benga nanu balomboto ngabi pardon tikanga na lia na koka makambu tena biseka tikanga na lia dana sisi golie silimba mona tala atoki acheka musunyango wana nga nini o poudre kufiti ngabi ndeka mobutu taba botola ka pouvoir pa ya nani kasafu taba botola ka pouvoir pa mobutu ndeka cheka ambo ngapela cheka bongo mbala moko pe to baye to mati likolo ba libérer biso to kuti to zulu tuka tito ye wana bo mais au moins on a tenu au question wana po tango baloba eke sango tambole ba empoisonné yo ka poison suka na ndeni avant boso na tuna question suka ndeni ka poison et pour comme poison na yo pe les gars ka ndengo la kwa le moi ba poison ki le ka ndemo c'était vrai po mutamayele na boye pe matolo na le nango yo benga to sele mission na bisa woni vous êtes malade vous êtes internet quelque part moi to sala pe mission susu te merci na leki na ngai Ansi Luzolo avec vie comme mécali susu ko le kana émission te vous et puis na senga ba position te kaka chaka comme mutayaka na ndako tanga zunga ketika na sima makala moi makala wa prison la prison makala pas docteur Moguna Sadik pas ba traiter la gamme c'est $500 OK chaka konga peka $100 te so yibela $100 ne wapi aidaka yo ayibaka wana ndoi na Kongo mais ayibaka te na sima nango pona silisa mbongo wana tipo wana bino oza artiste mine na mboka ngala lingina tikala na yo kibundeko ponga pe nazala bio lobelaka nga nafita sumo na landa traitement ba esilial antipoison susu aselinga donc c'est fini donc tika nga ka bestoma soki na liete mamuno subo sa te bisolo sala te ndenge tiki ngai OK siku makambo ezo René makamba poison na monde bino ba comédien tant ozo ko ko peut poser qui victime ozo ko mona anglais ni peu pona yo message ne ko pesa pas la population soit ça ko na monde vraiment nakanga mutute ka poisonné nga o ba collègue te na lobité ba collègue na bi makambo ezo René na monde na bino ezo René comment nzale komi mingi na Kinshasa nzala na pasi kolia to kipeti est-ce que bike lo soso ke lali na tongo chauffeur to lié eza poison retardé lo soka ko obe biloko balamba ba check in magie elali na tongo yo lingo bongo ya poison poison ya ndenge ni eza poison retardé toujours musoso komona 2 ans une année bien yo mona kako estomac passe hémorroïde nazo consoler ni eza yango OK ba jio tozo mela ya ba copal oui donc eza mavwanga trop mais yo za ce comédien munena mboka ozaka so lobi bat ba yoka mais tant ozo pesa biloko sensibilisation munena ozo pesa parce que tout monde na mboka na biso lika ba ji o ya copal so ki mbule beti o mona etondi na ba caniveau mozo mona ti ba ji yango yo po ko apprendre biso ke ezo détruire oui c'est comme message nous opérer nana yebi yango te balakisa déjà papier mouchoir routier et benetika lima oui mutakoyi koyeba ngo ndenge wana mais tant bino bo vulgariser yango pe na ba scène moni ke ekozala so interprétation na combien oyo bapesinga ongala ke sala message wa lelo ndenge lelo ndenge ndeko na biso poudre de chasse akufi tant boke na ministère to boke na ba instance musuko ba travailler pour na mboka c'est ça aussi qu'on travaille pour na mboka pour sensibiliser mais si qu'on travaille déjà trop et qui tu travailles trop et qui na ko sala ngote donc vous travaillez seulement pour l'argent na ke ko sala ngo na sala nga document obi ba okango ba compagnie wana mais bapesi yo mbongo basinye mikanda okelobi te moto azobundisa biso basalokaki nsueki eloko moko mavwanga batindelo mwasi moko mopono oyo atela wana boya tie banini nalingaka omibufana bacilo ndiki lokufi oke oza na support te omona donc biloko ebele oyo tozolia eza mabe makasi
moi le bola mukabo oyo neti bisimise suna ko tena ngape kutu makaya ba bisenga poison nga yo pende zo mona ko za na opo neto melaka supu te tentire yindi makasi bomiku ekangami ya Simon yo docteur anaza ngabi kende docteur anaza kuna et puis ba malade wana bampangi sok bakangi yo malade wana bowelela kimunga ngate poison sur place oyo lié kende pa munganga oya mundele poison retardé c'est fandilio na nzoto soki pa minga ngodaye otobando bendo ba makila dega odaye na so ba benda makila okokufa kwena makila ndi ba benda na tonga pona basa ba examen ba benda basala ka banini mona basala ka ba benda ba makila bazo changer ba nini OK donc faut que déjà poison oui vous avez raison attention il est besoin de mai risque makas pour etambola partout OK omona donc faut bateau ba yeli musala la ndenge bande ko na biso est bango de basala biloko wana na bande ko na biso biso ba Congo bela malade yo ba secret na secret o liaka no kaka makala pamba ba musute maya koko sangisengo na miel elongola ka ba poison te yakala ba musute zo tibo ke lo bakende luka kaka mutali bomeka oka oliaka poka donc mutu alobaki mambo wana nalobali mpe jeune nanga ata complexé bisoko bamakambo wana ke makaya ngao na kotala bona diembela na nani et puis eloko wana mpo na nga tunaka nga tala mokolo ozana vie Johnny tuna makaya aza nani na cop yane mutakala ye azali bafe verkis nga azalanga boziana na boyebi so makaya partageana na bato ndenge nini lobi eki ayebi mpo ya bakoka makambo wana te na partageaka bien na bato et puis yango mpe botela mobuke côté ya baninga banzonzingi de bafilm babenga ko sute ko kota sila babenga ote kota belfi babenga banyata au bouton zela ka to solola sila benga nani belfi abenganga abengaka te na sali soki 3 bord panaye kala ba 2 ans ba 2 koki pété 2 koki te mais nga vraiment na mayele na nga na sutukilaka te mutu abenganga na filme na ye donc mutu tanga abenganga mpenza neti oyo ndeko adadi likambolo nani Vincent ata obenganga oyaka na gombe place boyoboyo ntango bapesinga role esila vie merci vraiment nandimaki te abenga ye moko filme fo babenga yo okete oluka ndeni eki otiaka nga te na filme na yo me ndeni bino bobo ati faut me vanda kekende pamba et puis sila tozalane na kinga kati makaya mayuma ndenga bien biloko na yo makaya yo na mwa mukete wa mukolo oyebi déjà film elobi nini eza casting fo bamona elongi wana na caractère wana na makambo wana ke eza yo bakozo bapesi yo nga na sutu ouais ezalaki na 3 ans passé atango mikolo kaka toki kati ya karate ya autre notala ba avion wana oyo ok je vois moi je croyais que va être makambo wana ngwelanda yo yango banyata ngwelanda nga nani ti eza kuna sens te mambo oyo zolobana et puis na yebi yango te na yebi mutako nyatelanga bouton te et puis nga naza ndeni eso babenga nga biloko niwo bolanda yango te vie eloko moko eza wa yoko fo nyatango nakoma boye biloko mosuku nakoma koboya eki bumba eloko mosuku nakoma koboya nasangisi bino eki bumba okomprendre miraki anfu omoi mpe bato babengi yo boye na tournage na bazoconsidere yo te yoka mamunga na babenga yo do bamona neti bamona ko eloko basani me bayeba te babengi nsaka na kasa ye wana obe babengi simize mutakala me esombe abengi so yebo omoi je dois quitter te fanda président non je te omona mutu ndenge azoyamba yo ok moi maka respect boluka eloko moko amela wana efani na ye oko changer bilamba te oyo okoki ochange bilamba
La taka déjà. Félicitations Sobea. Bon longoli sili. Mbongo pe oyo kate kende pa chef wana pesa yo. Ye mo vie yaya. Ye utabenga ya Lukaya. Na zo transform na mwana nga na longa batela. Na côté wana mususu batinda ko pa vidéo était pardon, ozina balingi na ba vidéo ndeba. Mais ba groupe muso ate banzonzi, ate banini. Au tourner boy. Otala mira mutabenga kiyo. Wanda ko tourner na mira ka benga kiyo ko longola bilongo na groupe nanga. Mais ce que botala boy. Muto mona ki anda ko filmer. Ajo personno transport ngo kaka o sauver na. Tel muto ko pe mamona memelanga muna yebi ata ko yeba tenga. Ni mira fatra ye nga yeba te. Muto yeba kinga ba pesa inga. Le président muto a benga kiyo mais atindi caméraman bete discipliné a opé son bon. Si quoi mon peu ba groupe comme salam. Manque ya considération par là yo. Ouais. Manque de respect. Ozo fatar ngambala moko. Mbala simana ko yate. Omona. Yango moni ba groupe pe ya théâtre du salam. Ngama kaya na pesi wakafwa mbonga pesi ki ya ticket. Ah ekiba pia ka ota. Wape to wape ba pia ota. Jumso ka yepa asali bor na e mbala moko abi abapia ka bango ba ota. Tana keleke loko mona njili mikolo. Mais vraiment mon frère yo zaneni. Ote ya boma kaka oh. Mais ba ko sakana na yo boyete bi ba ko sakana to liete to meli na biso pété. Mbongo ya ticket oyoyo. Ngata biso mibali ba pe biso ke mbongo. Ote ya boma no na ya lisute. Na boy na silika po ba bo vi makaya ka bo. Ma papa so eloko na yango te. Mabe na ngai ya mwana ko ba. So ba tuni nani maso ko ma pe collègue na bino nani Prince Luamba. Ayi bisabina asala ki soni. Oh. Ngana yeboye ove tournage za ozana 17 tableaux $100 ango yo. Oh. Yo penga $100 di vacation bondeni. 17 tableaux $100. Tozo so amso masolo. Na boye yango bina o tourner te. Ngolo bananga te ke ah viens. Mo la rande ya boye tala bobo. O vient de la bo $100 ango yo za 17 tableaux. Oh, di. Yo comment proposer nambala moko bondeni ni. Na bo tourner te. Na baninga ba comédien na ya ba mikolo ba nda théâtre nanga liboso nanga. Ba monanga mabe. O ba ko miyebi na bango te baba nani. Ba monanga no na kokozwa mbongo wana mukusa. Makamno c'est théâtre. Faut comprendre destin comédien. Oyebi ke bango lekeli bango pona tiki $100. Mais na ndako pena ngana mbongo te. Mais na tiki yango pona boyi api yango pe bato azomona soka $100 oyo za 17 tabi. Et puis leki na ngala monanga fo. Vie yo boya $100 oh. Bo $100 ya nimbali bo suna simba $100 yango boye obi koma. Na ngalo tana musana. Na baninga ye makaya ye kutakanisaka yo nini soki nini. Tie. Ngaba na former ba former nga pa muto a mayela ebi ah. Na esupa sans souci à baxi souci na yebi valeur na ngani. Nga vome na fani na ndaku boye. Allo eki ndeni oya na so ya wana ngapa mbanga la consolata watungisanga. Nina ya. Ndukela tamwa kombiana. Na yo mutu nanga na yebi. Ye na ko ah. Ma faut que yo tourner pe zo bengisanga te. Ndukela tamwa kombiana kaka bo. Ta transfert. Ah. Ok, merci beaucoup à tous les rappels Toyambi, Ponabino, l'acteur comédien Makaya. Tout donc j'étais un quatre émissions Makaya Mayuma. Voilà. Grand-père. Grand-père. Ya bango, ya binoté, ya bango. Bango baza ba l'équipe ba esima ba bina filé mais ba to saka pe ba grand-père ba bozi boziam. Ok, le colo bi ma musique yo sambela. Osambena ozana wa kwanya ya yo tio mona tiki nga bena za pena yo mona na grâce ni. Bakimbangisi. Te kota ma ba démon. Ah bien ka. Elo mo tsala na statina we bank sa. Elo ni wana. Oya zo luka yo so na moi, so na buntu, aza makasi. Okasa za makasi. Bon petit frère Jésus okolie. Oh non, na te ya batu.
yo ozowelela kosala nga moninga mabe obie nga salo mabe voilà obia atena melela robia osalelo te okembala moko tanga mais fallait devoir nga boyebo okenda nga na justice na tribunal po yozala bavocat ça va yozala bavocat nga nazongi na nga mais nzambe nde aotala yo mais soki moto asoki aboyi kotala nzambe yo sikoyo ake kofundo mpo ya bato oyo bandoki okozwa susu ntango bandoki na bango mpo bokende kosamba okozwa su baavocat su bokende kosamba mpo bandoki do na mokili tosalaka malamu na mokili tosalaka malamu voilà yaya na soki osalaka malamu ata babio famille ne ezalaki ndoki o mutu moko boake timuna te fo kaka ye boye yaya okoko ya penza bodibula ngo batimuna mo yo moko ba osote o comprendre po oza na trace te ya mabe mais soko oza na problème mutu ana kinona na parquet na bango ba chor le tomo okindi papa maka je pense qu'il y a une question na priaka na nazirin pas passer parti na yolo mais ba passer nyoso ba sambelaka na solo o nzamba azomona bango esi nange kendeke mapaka sali pasa bonya apasa neka uchanga luboko po ba demo baluka bise bele ba demo baba moko pa kwesa apase konde ya liloba nzambe ya liloba nzambe nyose koisa mama miango ba indongo nako kene pesa pas passer on a kende pas de nilis non pas passer de nilis passer na dino te passer te papa poto to mona passer de nilis na boîte na ba basi pe na boye a moitié ni ba binela pe na poto na boîte et to moi to ba biso ma passer de nilis et ate azane mutu o ezanzoto da pona yo ça ya do sala nengo normal bongo ba obasale mona na te bo seka yete bo bitelo ni zo tungisa bo ba demoni te zo tungisa on comprend ba demoni bo ba demoni te zo tungisa po da bilimo nzambe atende ko komona ko passer no bakangi na mwasi ya senti mwana batu ya yo di demo tungisa te ko seka te on comprend bo seka demo wana te ngala mona prophète moko boye a senta batu pa faut préfouti lo nguna batu na église oki no senti mwana vraiment ya nazo komi yeba kutu te netina o me banza matelo mwana zo na bitumbe belé mais boy belo ko bundisa ba seka ye ouais ba seka prophète abino papa loko na nga prier pe pona yo na ko prier pona te ba bitumbo ya yo moko bunda bitumba no papa na kenda ki bombala mo kila na nda wakusi ya ba sa na nzambi so bo mo biloko wana to kondana ka bango te to ebite bitumba na bimisi biloko nyo tsetam na dobene botang bazolongwa yo tango bozoke na nzela ba otika obie na ndango no ba otika donc to comprendre passer des minutes vidéo wana yo le passer des minutes ba pétage non ba comprendre ba éviter basi moitié ni ba obinela e ba fesse bo bi peta zo récupérer nini awote anete me bo bi peta zo récupérer nini tant sous moi maïla batu moko boya ate bo bi tant ça na am moko bo ate fona kota kaka na boîte bon bata balongo biloko boye bakobonga mutema te obonga mutema ndengo atiele ngo pe na longi pe na boya oningisela passer denile si continuer te ya bango bongo o ba bomba mais yo continuer bongo tina boîte kota so pe mo pono pe yaka bo fandi na bango pe bano simba go bongo c'est bon et ça le bon pe l'émission mon pe à l'école ba côté on a le droit ya eza mabete eki bo bazo bomba. Merci beaucoup chers amis internautes ezalaki lisolo to betaki vraiment place na biso to vanda makasi ezalaki pona liwa ya ndeko na biso pour de chasse oyo atikaki biso depuis le 8 novembre donc programme ezo continue kosalema siko awa tozongi moke po tozwa quand même programme eza ndenge nini po programme penza ndenge eza botoza na programme te lobby journée lobby c'était le vendredi. Vendredi quel jour le 11. Le 11. Vendredi le 11. Tu as qui na réunion na famille à Poudre. Ouais. Mais famille tu as réunion NTPC. Ouais. Tu as réunion na famille à Poudre les chasses.
bato bazaka babike bango baza bana na bana donc ba yaya poudre baleki ya poudre bana kasa poudre mais poudre azala batata na ye na bamama na ye donc bazozela bango soki baye bakobenga biso baza na Kinshasa te fo ezala ntango bakobenga biso tokofanda tokosola toyebake tokosala ndenge nini bino bokozwa charge nini yo mais merci mingi na mutu na biso wana donc maître Cicéron Mvouama donc Longonia na bosani yote donc oza moto kati ya bato ok donc programme eza penza yango wana dans maître Cicéron Mvouama qu'est-ce qu'il a fait te mamune tokoloba te wana libanga nanga donc ye penza esika passe eza ayaka penza esika passe eza atalisi bamamune mpo nde boyaka bato ebele babongisa bamama ebele ya malamu et puis baza nango mais to ko annoncer nanu te d'abord te mira ota pena bongo bato bozo ko inviter bato nyonso balinga bino o balinga ki groupe sans souci o ba continuer toujours un grand groupe sans souci bato bako koya peut-être ko sunga bino plutôt ko porter main forte bako contacter bino numéro ni parce que celui qui a futa o ebi poudre bien tant via daya ki réunion suka to zala ko pesa nga enveloppe o le baki makaya simba kutu dendenge président tikio boy mais nzoka président ayi nango poudre de chasse otika biso te yaka papa oza papa na biso tous les pasteurs donc bo soutenir biso poto kunda ndeko na biso donc merci numéro contact ni bazo benga na non contact fo ko benga numéro ya Masum de Brende ou bien ya nani Mboshilo bien nani pona mo erbugo mona Mboshilo petit la sous nani petit moi alongwa ka André te alongwa ka ya Gingombe donc au moins n'était pas responsable nanu na ndako kuna contre na famille ya poudre bango ndeka bazana nwana OK nema meko na bango nazana ngoto mete numéro ya yo tam mutu à la émission aluka ka yo so aluki numéro na nga na PC ya famille wana plus 243 89 78 65 485 il y a plus la WhatsApp. OK. J'espère que nous avons ma BT 089 donc code Mboka 80 244 00 243 89 78 65 485 au monde donc voilà, merci beaucoup. Chers amis internautes, pour l'intervention, il y a Papa Makaya, il y a aussi explication. Si on a le bima beba limisa. Voilà, programme surtout, en fait, le programme n'a pas fixé parce qu'il va parler entre les artistes et la famille. Et puis, donc, ceux qui sont commis dans un moment opportun, va couper ça l'information, les choses. Va se passer. Voilà, tout le monde ici, pour clôturer l'émission. En tout cas, merci Nabaye Bolanda qui biso émission et les cas qui toko vraiment Dieu ezalaki yangana eki oyo azali bongo nakati ya Ekimira ya Puissant Premier, chaîne Puissant Premier, sur vous avez pour s'abonner ou cliquer kaka Puissant Premier au mon émission yo pe au compte na super promo plus 243 au konkuta émission Oyo. Merci beaucoup à une prise de vie. Vraiment, blague à part, toi qui n'a prenez des vies moi makasi. Merci Nabaye Sunga Kabiso, surtout maman Viviane Nzumba. Merci maman depuis Belgique. Nzumba, merci Belgique, Nzumba, Viviane Nzumba. Nzumba bango tinda contribution. Merci beaucoup à Louison Mbala, les grands mannequins. Merci beaucoup. Balobi sans idokinone, Balobi Mirbe Abetine Sakasaka. Merci aussi Kozali, Charlie Poutou, Motema, ya Esther Mayangi. Merci Nabobanda Kibiso. Merci aussi à directeur Yves Ipan. À très bientôt. Directeur des infos. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale
Nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Yesu. Kumbamba. Tirubu. Yesu na mingi na tachola Yesu. Papa na lingi na temoye sambalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Bisenga senga sangalo na le mibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le mibi ya bisenga senga sangalo na ye lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo. Sama fako Sama fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga onayemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga onasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzamba asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo
oyo naza koteya yenezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana